Merci na bande ko message kotala biso partout à travers le monde sur Tindika chaîne PS Rabino ba info chaîne qui tara partout. Vous remarquez que depuis semaine passée Yannick Stopé za ko kita place baza ko sala banzela place baza ko réflexionner tout en négociation ko kilobo que gouvernement et gouverneur a pesa ki meeting de kenon nzela o elenge sa e salama. Yango biso to kito e bande ne évolution musala wana za ko kina osa na commentaire côté na ko laksana ba image pena ko so réaction ya bande ko musuto mo de ande ko za awa mwana mabele ya kotombo tendeko. Mbote papa journaliste. Et bonne santé. Santé gars. Tu commences à bien en direction l'engagement nzela baza ko sala moi le beko ça ni par rapport bon le bana bise ça qui to se bien musa mo nyambo ka ça ndé baba qui fait une partie béton je moi avec béton pe le ko tasina makala et c'est moi makasi bakimbuta ata ba projet ba sala ba projet ngote mais le partie béton ayo lunga susu aho ba c'est moment bo kata biso ba makala bo ba te ba nyonyo makala na makala mama na nzela au moins non banda zan banda gare centrale non aucun debout ok ti mon afula ok penda tout doit bypass yano se trouver mon afula po so bo tra pese ba Congo kei nzela ka makalo zo mona o ti ba Congo vers tout doit ozana nzela ko changer ti mais ba non négliger nzela biso to se be makasi na mo nyamboka fati beton na mais c'est gouverneur Gentimingo bila dambe asunga bango musalo ba bandi batika biso boyete batilisa posa na biso ndenge bango linga sala posa na biso koto to telemio ezaka sika hotel mata yo kote mabu on a makala koto hotel mata yo mo ganje nzela okota so okota boyete so okota boyo mtu weba mais na moment ndenge boye vert tout doit ba bife rouge te bon on va ça doit faire rouge mais na moment parti béton vert tout se pe na mambo sala biso. Merci beaucoup Boki Keba Mouka Koto Bazana Esengo Bazako Sepela par rapport à la réaction d'Inzeleza Salam. En tout cas, merci à Rifet Sombe, merci à Kwami Chaka, merci à Mamie Lizé Matondo, merci à Papi Kelly, merci à Toto Diafo Boko Fomé, c'est le maire de l'île. Joyeux anniversaire d'avance. Tout ça continue. Botel Yannick Stopi Lanera qui la commune Yamakala à Toro Sabino. Mais une évolution, les Zako Kende, les Missale, les Zako Salam, vraiment tout ça, équipe complète. Nande Timothée, les Noirs, pas à qui tapent à Kinshasa partout pour la réaction à EP. Tout ça continue toujours reportage, une évolution Missale, les Zako Kende. Oui, Mbote papa. Oui, la réaction que vous avez par rapport bon, tout le monde va donc là pour te souffrir ma casse pendant 60 ans, mais c'est quand vous arrivez là-haut, bah ça que lilo, toi ne c'est ngolo be c'est ngolo ici là, parce que tout le monde va nzele belé bah qui peut vendre comme ça là, les bandes vont bien, mais selon qui l'entité na bango après lobby musala est freiner, parce que na place va qu'on réflexionner, bazaki na rapidité. Mais place va comme créer une zélé à Sika, les bêtises au pesé va combien de n'engagner. Je pense qu'ils ont à 200 mètres, parce qu'ils ont avec beaucoup de rapide. Oh, tu es Sika, il trop na journée, va comme ça à 5 mètres. La journée 5 mètres. Au moins 2 semaines, bazaka même à venir, moi qu'on a 2 semaines à venir lundi. La une semaine. Au soir comme ils contredit, bango. Oh, Zamou, tu as coto, non. Toi, on est 5 autres monde de la business, tu as un sentiment ma casse de l'eau ici là. Bon, pour Bango, tu vendu plus à peu près 60 ans. 60 ans, ils allaient dans le tête, si tu as botami, tu coûtes une télé de la quitter. Donc c'est toute première fois que vendu au Salandela. Bon, Lilo Baya, Soukanga, Rolobezali, Eza Moussala, Eza Angela, Bazo réhabilité, Eza Angela Sika. Mais Bissoning nous a voué, on a plombier. Sur le chantier, la monique est là, on a pesé Naï, Nautica chantier, mais nous avons moutoir supérieur, Naï, to Sangai, to Komi Balé. Mais on a bango. Tant que ça Angela, mais peut-être déjà à Mounene Boité. Ils ont autant de la mouquetaine de la Mounene. Il y a une pêche avec qu'on s'associe dans l'entreprise de construction. Tout le monde a mat forêt ses alliés, ça fracasse ses alliés, l'entreprise de belle construction pour la voirie baza. Et on a bien sûr associé Moko la bango, même la quota sous-traitance, même même la société Moko, quota sous-traitance, c'est la terrasse, bango a tiré la côté il y a voirie. Pour moi, sur une boule comme il souffrir sur ma carte. Ça va, merci à vous. Bonjour papa. Merci les journalistes pour la question. Tuningai, Nganazali cadre IDPS.
Alors, on a vu que le programme, il y a un zéla qui prend 100 jours au chef de l'État. Mais un zéla, ils allaient avancer parce que tous les gens qui travaillent, ils ont mouké. Dans mon école, les gars qui battent mandala, ils ont la grève. Donc, ils allaient vraiment motivés, ils allaient foutre avant l'année mabé. Alors, tous ça, les jeunes, les belés dans zéla oyo. On va engager pour faire la musala dans zéla oyo. Mais tous les gens qui travaillent, ils ont ils ont marché. Alors, tous les gens qu'est-ce qui se passe? Alors, pourtant, le chef de l'État, il est là, il est là, il est là. Alors, tout le monde est sur la terrasse, il est là, il est là, il est et quand on a balabala, il est là, alors, jusqu'à maintenant, tout le monde comprend, est-ce que, à dire, construction, est-ce que, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et là, on a une carte, on a un baluka, jeune, belé, kotoyo, bangage bango. Nous avons remercié comme monsieur le gouverneur, vraiment, le col à Zakoya, souvent, Kotalanzela, vraiment, on a vu que, malgré ça, la lanterne, mais on a ici, Simba, on a participé, chef de l'État, vraiment, Longonia, le col à Kanisi, Lanzela Oyo. Mais so tobito koma nango suti na mvula lisusu tokonyoka mamingi nzamba sunga pena ba pesa bango eloko ezangi tamusu bazwa mbongo te so bazwa mbongo muketo yebite yango na ka message na kila ngo ya kopesa ngwana la pesi bino merci monsieur journaliste le collaborer hôtel so na makala wa merci. Comme direction Jatini Ngobila. Parce que parce qu'on est belé les gars qui pas bisoté, ba gouverneur qui pas bisoté. Ce qui peut bisoter ka batina ba koko na ye. Azalaka na Lupemba. Pena ko bakisa boye. Omoni ngana komi Kinshasa na 89. Depuis 89 jusqu'à présent, à peine azomona vraiment elengesa elembo moko ya malamu. Alors lelo André Kimbuta le yaki na télé na komi na Kinshasa en tant que gouverneur de la ville. Lelo so kena changu okoma bakoma ko benga André Kimbuta. Vous comprenez? Tant que vous benga déjà André Kimbuta et comment déjà batenu sur déjà comment déjà Avenue Kimbuta. Pourquoi pas penser te Avenue au combo ya Gentilingobé. Donc musala kitoko vraiment nzambe asunga na ebi ke passe za na mboka mais muke oyo azokozwa kuna na hôtel de ville pour le gouvernement provincial muke azozwa nzambe akosunga ye asala elengesa ata ekomi na armée te mais ne fiske na wenza makala wana ekoma nzambe akosunga ekoma pe avenue ya Gentilingobila en tant que maître pantu mécanicien yango nde na lobi ndengo wana.
Salama. Yango moi na préféré na kitana bino total elenge ça. Awa déjà ndé to tambolé za 2 km et demi et salami. Donc tozo kende na 3 km et demi et tikali ndé que permettre ti et bimana monga fula. Donc quelque part à part corona, musale zo salama. Bozui ba interview ya bandeko ya quartier ndenge ba sololi nzelo nga na lekango na zaga na blé et blanc na coupé. Parce que même tracteur, même jeep est les caté. Alors je ne sais pas par quel miracle le gouverneur a sali pour misala et bandam. Nayebi keti bozotalanga surtout na internet. Les gens vont me traiter de tout, c'est bien. Mais biso toza ba congolais, toza ba kinois. Il faut tout aider politique en mboka. Politique en mboka ezaka na ba blablabla te, ezaka na ba acharnement te. Mais ndeto kitaka sur place, to palper réalité na bino presse au bozali 4e pouvoir, enfin beau travailler en bien pour opinion nationale et internationale. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la ville de Kinshasa? Donc, moi personnellement étant leader d'opinion, moi naki na botam na Kisasa, na hôpital à Kitambo, na vani na Selemba au Bumbu, mbinzalelo na zesika na zalaka, et lenge setika là jamais au salama. Loko les bandits boye, tozo senga pe na papa gouverneur Ngobila, malgré ba multiples charges, akansa bande kwa Bumbu, Makala, ngiringiri awe lenge sa esi là. Soka pesi biso cadeau ya lenge sa tibonane. Et que biso makasi de la manière que soko outi ville aux yeux à venir Kasavubu tout droit au bimi Mariano et au bima Timonga Fula et que dégager nzela ya Bandal et que dégager nzela na biso ya Mbinza et que dégager nzela ya Monga Fula. Donc démarche nanga yango en tant que leader d'opinion, je vous ai invité que vous et moi nous venons constater les dimanches passés nous étions ensemble vous et moi à la Gombe, dans le cadre du confinement, visiter les marchés centraux. J'ai eu l'information auprès du gouverneur, marché central, bon monsieur Pesami na société où est construire en haut. Mais moi, je vais pas travaux dans le marché central des athées parce qu'il y a les confinements. Dès qu'on va déconfiner Gombe, les marchés centraux, il y aura un go, bisson se reçoit image pour qu'opinion attale. Le lot est l'engue ça, tout le monde va travailler dans salama. Nous demandons au gouverneur, c'est difficile, à ça sans moyen, parce que si le lot problème en Gobileza 60 millions ya nyongo kimbuta tika. Ce qui veut dire que politique en Gobileza bloqué pour mbongo ezate. Ngai na yebite miracle ni nazo sala ndenge na yebi fonctionnement ville pour elenge sa oyo misale salam. Bana poto bana mokimba venir elenge sa yango yo et bandi banda rond-point victoire Timonga Fula. Voilà. Motune ezali. Ya liboso na sigere nanu eza communication politique ozo sala so kolongo la Kaboul pour na respect pe ya ba politique o ba Holanda yo. Motune ezabo. Na otuna yo deux questions. Ya liboso ezali toyebi ba projet salama awa na mboka oyo ko bozala Congo to na Kinshasa. Est-ce que projet ya ko bongisa elenge sa oto ya ko tongelenge sa oto eza populisme oto yebi ke ko bandaka lelo tozi ba image pour ba consommer na bango ngote projet à long terme à l'infini tout eza projet ya solo po yo ya. Deuxièmement, tu n'as répondre à Liboso. Malheureusement pour l'engagement je travaille pas à l'hôtel de ville, je travaille pas à l'Assemblée provinciale. Problème nanga en tant que leader d'opinion, n'a préféré na kitana bino presse. Et flexibilité ya politique ya gouverneur Ngobila et ça que nazana bandeko ya hôtel de ville. Donc bango moko bazo yoka, bango moko ba remema message et pas chef la bango. Mais moi je pense que esika au pas et salami, na cadre ya bonne gouvernance, na cadre ya politique moko ya proximité, esika pas et salami, je pense que bandeko il faut tout encourager ngo. Et l'engé c'est salama jamais. Après plus de 15 ans, yango ba travaux zo banana elenge ça, to pe sango chance, ba négoter de vivre même message et pas mon compte ngobla. A Coutinho à 60 millions, sur 60 000. Ce que yo pozo ba par quel magie, ozo mo ate on irait dans nga essaye mo boy, oyo mo mona ke. Yango wana sikoyo nga na continue na logique na yo. Na pesi confiance na essaye wana. Parce que na niveau assemblée provinciale za pe na bidjo eza adopté. Nga na za député té. Ce qui nga attaque les leaders d'opinion, nous avons invité à visiter Misalo et autres Sama pour l'intérêt de Kino. On va plus ma député. Ma député à Bumbu Baza, il y a Selemba au Baza. Chargé de communication. Na commis chargé de communication au terre de vérité. Nous avons salé Moussala pour opinion monake. Ngai Timothée le noir na côté guerre na ba député à Kinshasa. Ngai na côté jamais. Na commis nani muta gentilité. Na même bino presse pour que na constater nga moroté. To constater na bino. Nzambe pas za munene bande côté de ville bango yeyo. Bango mo ba komema ya bianini rapport et pas mukonzi na bango. A objectif ezato tuna wapi ba député ya Kinshasa. Elenge ça fait 15 ans kimbuta la kibiso. Ngobila yeyo abandi yango. Tozo senga pe na gouverneur Ngobila apesa bana Bumbu bana Makala bana Selemba ou chance na ndenge nzelo ebandi esala nini.
et même Mamati Nasuka. Mais du fait déjà qu'à sali preuve, à sali pas, ça veut dire qu'à a volonté. Malgré qu'il y a 60 millions de dollars qui m'ont attiré à Kinshasa, mais Ngobilaza manager. C'est sûr que dans le managériel, il y a trouvé solution. Biso préoccupation à Biso Bomo Nanzelo, et nous faisons confiance au gouverneur. Nous croyons que tu as fait bonne année, Nzelo et Sili, et faciliter la population, tous à peine faciliter, il y a visiter ma famille à Bisso. Et j'ai interviewé dans un député, dans un gouverneur à suivre. po banda biso to botama awa tito ko bana 60 ans nzela esalama te en tout cas nzela o moni bo eza fulu na maye tonda donc moyen ko ta kolekeza la raté mene to moni gouvernement sika c'est biso nzela pe to moni a dit ce qui constitution ça msala awa tout cas ba sala bien parce que ba sala beza mayi na mayi si bazo kanga mabazo dina badanke zo dina po mayi leki na ba fulu mais bamsala bango baosala penza malamu basaka malamu. Siko liloba nini yo koloba epai ya gouverneur ya ville ya Kinshasa azwaki justement initiative ya kobongisela bino nzela o? En tout cas mpona gouvernement ya biso Gentili Ngobila topesi merci mingi mpo akaniseli biso oyo na makala tozalaki na nzela te elenge sa bato nyonso bayaka batiaka elenge saka te me bango lokola baye batieli biso nzela en tout cas topesi bango merci mingi nzambe apambola ye mosala na ekende liboso ndenge ebandi boye suka mpe boye te eko batina mongo afula parce que ruti oyo mama toyoki bana mosusu ya elengesa oyo mpe tosololi na bango lokola tokosolana na yo balobi na biso ke mosala ekotambola malamu te bazoobserve bazomona mutuka moko kaka nde ezoya mpona komema bainondis koza mutuka moko ezoya mpona kobwaka mabanga yo sikoyo olobi nini par rapport à moi réalité wana wana mpenza ntuka ya solo parce que babakisela bango matériel babakisela bango mituka mpo mituka wana oyo ya babanga na oyo ezwaka mabele yango nde epesa baretard soki danke ebendi mabele omona etondisi na camion soki ekeye ewumeli omona bango bavandi bazozela camion ya mpo batia lisusu mabele lo babakisa susu bacamion ezala ebele na badanke ezala ebele wana mosala bango ekende mbango mpo bazosala bango bien mais eloko eboma bango kaka bamateriel na bango nzelango mpe ya molai mama Gentili Ngobila koti sikoyo na kanisa ete assemblée provinciale nanu evoteli budget moko te mpona kosalisa misala ngo ndenge esengeli mais kasi pour 6 km ya réalisation koza au moins 2 km et demi ese esalemi okoloba nini mpona tata wana en tout cas longoda mpona ye napesi ye mbote ebele abetela ye maboko en tout cas nzambe apambola ye merci beaucoup. Oui, bonjour papa. Oui, oui, évolution vraiment, ils ont gagné mal parce que les gens qui a venu et Salamana nuti. D'où stratégie a dit construction à zone merabiso, stratégie il fallait passer la méthode wana. Or, ce que bandi na pongunza. Et les gens qui ont problème il y a banté et puis azan entré à moko sorti moko. On dit na liboso ni ko longo la mabele on va pote pour que boire moelon pour permettre ben bangien ezo moyen ya osaba navette ezo côté ezo bima. Maintenant selon population bon bazo quand c'est comme si ba moelo bazo buaka ezo sur le niveau. Oh to ça besoin de visibilité. Donc ça dit nzela e monana. Tala nzela de sécurité ba moto banja kokota ba voiture banja kokota. De là c'est que non, ko nzela ya ngokutu nte. Donc vis-à-vis selon ba norme ya construction ningezo kendele. Ceux qui ont regardé non, Nazali toujours spécialiste en technique. Oui, donc via Nengezali Nenge comme vraiment différence même du Kokota.
parce que d'ici semaine prochaine bah carnivore bah terrasse ngi bah dako salama et on mona qui dans un premier temps c'est qu'il faut d'abord ko dégager ma belé ko bois comme melon pour permettre bah gen bah ben et aux moyen quota pour même la biso bah matériel. Pour le basuka vraiment to sepeli makasi vraiment to sepeli makasi premièrement la gouverneur de la ville de Kinshasa. Coup de chapeau naïe. Deuxièmement, président de la République de Bosanité parce que ceux qui nous là ils ont honneur il y a bango parce que ils ont la mandat la bango na tana bango. Ils ont vraiment te pèse mon mbote mingi vraiment donc. Tu les combien d'été ça la marathon? Ouais, dans là vraiment dans biso de botem mi qui est comme on a goudronté. Donc ba maman na biso bana to botem te comme on a goudronté. Maintenant to sepeli vraiment tout le monde peut donc elenge c'est côté goudron vraiment. Donc tu sais que na mbokoluba parce que c'est là on est salamate mais salami. Merci. Oui, bandeko balandi toza déjà awa na marché Zikida après kolongwa na commune ya Makala place pendant ça na elengesa oyo gouverneur de la ville ko sa to kiti siko na Zikida abo na condition eza na Zikida ne ba ma bazo teka to sala commentaire trop te botala ke non na mboka o corona ça partout mais botala ndenge nini condition ba baza ko teka na Zikida bongo bozo pe réaction na bango tozo continuer toujours reportage. Na chiluba mama sasa kwa sino na chiluba akula chiluba. Wewe nini vitochi vya koi? Chisalu chini vitochi vya koi. Ndibi kengela batulongo lelo chisaluechi. Dipaso mbani ko vitochi vilita konye. Batona banana tigara baso mfrusalwe. Batulongo lelo chisaluechi chikale dipa. Tosa kidila mama. Tosa kidila papa. Maman, mbote papa na ngai. Tu sala marché Zikida ko lobani papa na ba tika libaba. Na lobi ka papa konta mboka basunga biso. Zikida za wenze moko munene kala Zikida za ka boete. Lelo Zikida koma lokola wenza quartier sisi. Sisi kute koma na valeur. Zikida yeba na kidele zonga sime koma kwa wenza ba français na ba français. Baya ko soyele biso wenze. Ko teka na bo so de boete. Batala biso likambo tande to ko yunga na ka to ko ba mama bo trindenge ni. Kale zaka boete.
Papa, como ni yo te pedí más casi, botina bango, na guachela bango y saca, botina bango, na guachela bango y saca, mani na guachela bango y saca, mani na guachela bango y saca, papa le dio na guachela bango y saca, ni más le dio chocolate. La gate, ay como ni. Oui, mbote mama. Tomwe bio la zikida bozoteka par rapport à la condition kolobani. Tomwe bio la zikida bozoteka na ba condition, moi message kozani. La capacité de l'eau. Avec votre autorisation d'excellence. Par contre, nous avons la Nous avons le signe honneur de vous recevoir en séjour. Depuis marché Zikida et Salaman en 1936, tout le changement et les actions tous un problème nous que très grave. On dira si on visite un gros monde qui est allé pour les Batunion sur la canal de Banda. Tous allez concernent vraiment le fond de la gouverneur, tous allez papa à Bana. Tant de Zikida connu. Tous ceux qu'on retrouve la société. Là, maman au bazar au Tekanazando. Bami Batela va respecter distanciation physique et balata ba masque na bango. Batoyo ba client ba kilia ndé to ba na lokoto ya lingala ba kilia eza boya o ba lokota na zando balata pe ba masque na bango na ndé koki po ba mi batela o ba te et sika oza ko somba ndunda oza ko somba peta mususu bokono. Et si quand on a somba ndembi, tamsu ndembi wana pe moto aza koteka yango assis à côté de la maladie. Donc pour yango tomi batela. Pour la bandeko, ba mama na batata bateki na kati ya zando Simba Zikida na meme bango ba masque ezali awas ba lave-main o amike ezali bongo 100 exemplaires utikala. Na oyo mineno ezali 4 na so ya marché ekozala wana oyo sukoli mabokono ata utaki wapi ata utaki mwa banzonzing okoleka na ndenge osukoli ayo maboko pe otamboli ba masque ezali ya 10 000 na kopesa symboliquement na mama administratif ya marché akabola bandeko pona koeba komi batela
Natina ya bokono ya coronavirus. Merci beaucoup. Balave Mike, yango oyo, ils ont dit bon 100 pièces. Oye banengini ya côté yango bipai na bipai po bandeko basukura maboko. Po même mbongo taza au Simba. To ebité. Tam se za pena moi bokono. Oya minene ezali bongo 4 pièces. Et rozala na ba point nyonso, point kuna. Allez, yango.